Bienvenue dans les conseils du soir, bienvenue dans Perpéti TV. J'espère que vous allez bien. Bande Kunanga, ya page conseil du soir. Bande Kunanga, ya chaîne Nabiso Perpéti TV. J'espère que vous allez bien. Et vous ici ba week-end malam. Naye kulobela bande kunabiso ya basi. Bande kwa basi. Soki nzambe asungi yo apesi yo chance ya kobala mobali oyo aza fidèle, oyo alingi yo, oyo asalela ko makambo nyonso ozolinga yo kolinga te okorige nzambe na makambo oyo nzambe asaleli yo. Mpo oyebi te combien de basi lelo bazolela epa nzambe bazala na mobali oyo aza fidèle, bazala na mobali oyo azo soucier na ye, oyo azo prendre soin ya foyer, oyebi te. Alors ntango okutana na mobali oyo aza fidèle, oyo alingi yo, oyo santi mpe bolingo eza sincère, mobali nanga akosanga te, kolinga te o abuse nango, kolinga te o lakisa nzambe ke nzambe osalaki erreur opesi nga mobali oyo ndenge nini, kolinga te bongo. Paka na nini aloba nini? Bandeko nanga basi tozoluka nini? Toluka nini biso? Obandi olela nzambe apesi yo libala, apesi yo. Sikoyo oyo ndako ya libala osambela nzambe pesanga mobali aza fidèle, apesi yo mpe mobali aza fidèle. Sikoyo oye na ndako ya libala, kindumba na ndako ya libala mpo na nini? Kindumba na ndako ya libala mpo na nini? Basi babala yo waka na ndako ya libala, olukaka nini na mibali ya mike par-ci par-là? Olukaka nini? Ka mpo nzambe apesi yo mobali moko fidèle, yango bate te mobali nanga loko aza yuma, tika nalekile mayele nde bana kini balobaka, nalekile mayele. Nga alobaka na mokili danger arati, danger ezalaka courant. Monisi oyo osimbi courant okangami olengi okufi mpe okolenga to okokufa, ye nde aka danger, courant nde aka danger, moto aka danger te. Ma soeur, combien de bateaux baola na l'hôpital? Pardon, combien de bateaux baola na l'église? Combien de bateaux oyo lelo baoza na ba boulevard baoluka bazwa mobali, azwaka mobali azala fidèle, fidèle te ye azwaka mobali, ba combien? So nzambe apesi yo libala, oza na libala, mobali mpe ana infidèle te, mobali no fidèle koya kutu ye moko mo fidèle, mobali na yo gentil, mobali na yo aprendra soin na yo. Sikoyo yo na mibali oyo mike na bamisala, motu oyo bagarso oyo andimi apesa yo ride aedaka yo, olongwaka na ndako nokende na mosala, okomisi ye likangu noponi. Mpoka mobali na yo aza fidèle, mpoka mobali na yo aza yuma ndenge bino bolobaka bana kini, bandeko basi toluka nini? Finalement moto atonda te oyo ezoleka na bapoto awa, nayebi te soki na kini mpe ezali oyo ezoleka na bapoto mo na omituna bato ondire nayeba te loni baoluka ondire baza satisfait te, aza marie mais azoluka soki mpe akende libanda ye, soki mpe bakasusu mobali mosusu ye, na ocomprendre te eza nini? Eza nini bandeko basi? Tolukaka nini? Tolukaka nini libanda? Nini tolukaka? Oyebi combien de bato bazosambela babangaka nzambe kotu yo leki baona babanga nzambe te, babangaka nzambe plus que yo. Mais ti lelo nzambe apia ye ata mobali te, yo ntango mosusu osambela no te, olalaka olamuka boyeka lokola destin ezalaka na vie na yo eza kaka kino obala
avant to bala facilement au bal. Yango balobaka moto aza na mayaka maana kingo te, moto ana kingo naza na mayaka te. Yango makambo ezoleka na bapoto wana libala mozoyeba te nini nyonso na libala yango ozoluka susu na makangu libanda pendant que mobala yango aza na ndako na yo oyo bovanda ndako moko oyo papa ya bana na yo oyo abala yo asali yo eloko te, aza pe mobulu te, aza pe infidèle te naloba yango ta bongo, aza fidèle na yo, mais toi olingi komona lokola neti yo nde fo lekisa mayele likolo. Eloko bato bayebaka te ntango bapasteur bapambolaka mabala eza makambo balobaka. Alors makambo wana eyaka na efe na banzoto ya bato bazobalana. Yango omonaka soki motu moko awuti libanda ayepa panza bato wana lokola bazalaki ini liboso ya Nzambe bapasteur baloba maloba likolo na bango bapambola libala wana maloba wana ezalaka na force moko ekopermettre te eloko moko mabe ekota tellement ke ozosala kindumba libanda ozomona nde misala ya mobali na ye soki ya liboso te mbongo yango bozosala ezomonana te na yo na mobali ezomonana te, ezomonana te parce que yo ozobima libanda ozoluka bamakangu sikoyo bénédiction ezoya te na ndako parce que yo ozobima. Tolukaka nini bandeko ya basi bo baza na mabala bazolinga babima, bo baza libanda bazolinga bakota. Nga aloba yango so oza ready mpo na kobala te kobala te mpo libala eya te jeu de 6 tobeti yo beti 6 nga na beti 4 non, eza monde ya baproblème, monde ya basolution. Soki okoti yango ozala sûr ke eza place oyo funa zala. So omoni kozotatone ezala na libanda continue na kotatone mokolo okomona kino oza sûr oye kokota. Mobala yango ya yo moko moto ndima naki mokolo na ye wana sikoyo lelo oyo okomonaki mobali yenda aleki mokolo oyo ozobima jeune bandeko basi likambo nini eza nini na biso bandeko basi ezosala pasi ezosala soni okomona mama mokolo lokola yo tala jeune garçon azolanda jeune wana aza na avenir na ye oyo yo mama mokolo ozobebisa nazotuna tolukaka nini bandeko basi boyebisa mponga azokomprendre te tolukaka nini soki oza na mobali aza na ndako oza na bana ozokende koluka mobali mosusu mpo oluka nini eloko nini ozolinga odécouvrir boyebisa ngai pardon mpo ngai nazokomprendre te boyebisa ngai bolukaka nini bandeko basi soki omoni ke mobali yango osepela mosusu te libala ozokoka mosusu te boma yango olie otikaka papa moninga na bainquiétude na makambo ebele mobali ya bato aza na makanisi te comme alinga mwasi mosusu libanda mpo na buzoba na yo mpo na kindumba na yo yo okomi kokotisa papa ya bato makanisi oyo azalaka nango te na vi na ye akanaka ke nga na kobalaka basi mibale te na kodivorsaka te mwasi oyo nabalika ye na ozala na ye suite ya babuzoba na yo okomi kobebisa deste ya motu bande tozala na conscience ko bandeko ya bajene oyo bozolingaka bakoza peta mosusu okomwa mama mokolo me ozomona motu azoloba oyo kena aka mwasi na nga na yo mo ozoloba seigneur qu'est-ce qui se passe nzambe asunga biso nyonso
surtout bino bandeko bosalaka makambo wana nzambe asunga bino azongisa ondire conscience na bino ezalaka ya obaluka azongisa bino makanisi oyo bosalaka ya mabe surtout ke bapambola bino surtout ke oza na mobali aza na ndako oyo ye asali yo surtout soki azosala mabe te azosala mabe te yo ozosala ye mabe oyebi te ndenge nini nzambe aofuta yo oyebi te soki oza so d'accord na mariage na te boma yango otika mwana mobali bata na calme kiyobanda okosaka ye kiyobanda kolukaka ye babiloko oyo eza na motu na makolo te kindumba na kati ya libala surtout na Texas eya makasi oyo papa ale moto aloba pe ya son âme ki papa mama atikaka wana mpona kobatela bana papa atikaka wana mpona kokengela famille mabala mingi eza etikala kaka lokola baza marie etikala kaka baza bamarie mais bango moko baa déjà divorcé bayokaka soni mpo babimisa na miso mpo bakende ezala officialisé déjà bazalaka divorcé bamosusu bakoma kokende kutu plus loin bazalaka ndako moko me balalaka chambre moko te mobali aza na chambre na ye mwasi mpo aza na chambre na ye parce que mwasi kindumba eleki papa azosupporte so makambo wana te alors atiki lokola eza poto bakipaka via bato te soki oso décide mpo mbila ya koboko libana te bon tika vi na ngai yo mpe osala vi na yo tokaboli bachambre yo na chambre na yo ye mpe na chambre na ye ma azozwaka mibali azokotisa na kati ya ndako mama ozoluka malédiction na yo moko na bana na yo ozozala na bana basi ata ya mibali ozoteya bango nini kindumba ngo ya aja mokolo ya nini yango na kibo mwana borataki oyo bozoluka se rattraper na kimokolo franchement esa pasi bandeko basi ezosala pasi tobalanaka pour le meilleur et pour le pire so omoni ke tosimba te otiki te na kobala na nga te mpo namoni ke non déjà ntango toza na bafiançai boye ezosimba nango te na kobala te otiki ke obala mpo bando kolukaka odivorce naki ntango so okoti déjà à quoi bon toyeba yango mpe tosalaka elandaka soki lobi mwana na yo abali ya divorce oteni to mpe mwana mobali ana besoin ya divorce oteni yo mokutu mama oza divorce papa oza divorce oteni bandeko basi po te kosa biso te bandeko basi bele baka bien banda baya poto bachangea baya poto bizali oyo bakanaka kokóma nango te bakóma nango po te kosa bino te bandeko mabala poto mingi ezawa eza mabala kolanda te mpo oyo asalaki boye nga mpe nasala boye te mosusu eza ya bacontrat mosusu ayebi te azoyeba te nini asala akoti kaka mpoka moninga abayaki ye akoti kaka na kati suka oyo nakoka te amibimisi bandeko basi to changer soki omoni ke mobali oyo ozoreproche na eloko moko boye bien eloko moko boye oyo kizosepesa yo te basala dialogue mpo na nini soki mo dialogue ezali eza mpo tofanda tosolola akwa bon ya kobanda kozwela ye mibali mosusu na balabala bandake ye moko na motu na ye ana makanisi ozwela mwasi te soki nzambe apamboli yo apesi mobali oyo azolinga yo oyo azoprendre soin na yo oyo ayokaka susi na yo soki obeli ye mpe abeli oza na mobala or yeba ndenge nini obomba ye po ebele mobali yango ozosakanela ebele bazoluka mibali ya bongo na balabala ebele bazoluka mibali ya bongo ata soki obala ye te azala kaka mobali na ye ya bongo me yo oza na ye na maboko
osuka koyeba kobomba ye te. Nzambe asunga bino. Peace and love. Bye.